Oui, je m'appelle Maboko et ensemble. Nakoloba mingi te po lelo naza vraiment mokuse na bino. Na ba soki alobi te soki nasali mabe makasi. Il faut aloba kaka. Soki alobi te soki nasali mabe makasi. Yango na ye aloba nani? Champion bidibidi. Champion bidibidi. Mbote. Mbote na champion local. Obi na yo la no mbango tiko to. Peka biso na musala to sala. Kwa nyo linga to sango libanda na terrain. Bon, to na terrain, nga travailler mingi, so kutinga bo sena za nga na kota entraînement, mais na la nage mission yo champion na biso Migol ba salaki. Yango moniteur ngo na moni yo na bité na zela na loba na. Et bon le bana. Bon, obi ya Migol ba lo baki nani pa lo baki. Ya moto super aigle alobaki. Super aigle. Migol ba obi club na bino club na bino. Ya okoto eza ba pépinière. Il y a des clubs qui a chango at ke ba passe na club ya ba ya 50. Bon, ya 50 te nani ya 5 chantier. Ya 5 chantier. Bon, to kontanona na ba club te, atika kotanga komba club. Migol ba atika kotanga komba club. Alobi go ya ba pépinière. Problème te, to dans la mike ou pas, yo tala ba adversaire. Club ka oyo ba muke wana, yango ne tondi ba adversaire na o. Tu comprends? Yango ne ba adversaire na yo depuis quand au delà adversaire là nga. Na minute yo ko ka sonité. L'être écoute andima baga. Oh, mon cher, ndima baga. Ya lo bino ba pépinière. Donc ta ba pépinière nga ndimina sana na bunda komba defina ye. Yebisa. Migol ba. Ndima ngai bilibina bunda komba defina yo. C'est géré. Asengi bino ya fedi ngoma le coutumier. Asengi bino bosunga biso bokusana posa na ngai. Bona la bien te na bete mbangu. Na ko bete mbangu migo belo te. Aza champion na minute za champion tu opese respect, mais respect pour na titre, mais titre ngo za ne ya ngai. O comprendre mi ko na sala mi la sentirité. Pour na zo envier o wala ya za na. Oyo te ona la tipo mona na ikola sa entraînement. Yenne ngaza wana na asa mikolo sentirité na luka ndo wana na zongo na tia mapeke vanda na komala mazo na tia ona lipeka siko ki ay mane siko ka yonga yona luka wana tia ona lipeka ngape bili pola kate kila bongo ane zo ya changu mazo déjà ya fétiche koti changu ngape est-ce que comme devoir na donc mazo bena félicitation pesa nga devoir o pesa nga devoir il faut bon ane kota changu. Obi ke vie atana biso na ngina tuna no to bomba na no to sa mission mulaisi mapana muni za na kana na otuba kiso bele be to bana super aigle obi ye bateti ba bino boy tu ko tala aomona kuta osimbe lote parce que déjà obeke makambo je vais style aotala wa koyana nzela na ye yipe kache super aigle azana mukie. Super aigle na combativité azate. Na vitesse ya combat azate. Na bagarre azate. O lugate mandana na neni. Voilà ata la lo racha mettre Shaolin boson en place aux allées. Donc ata la ti lo racha Shaolin. Ata sali ndingi nyoso super aigle akobunala ngati. Atuna Shakira. Atuna nani? Yo na conseiller na yo. Benga mama Shakira tuna la reine. Est-ce que bilibili na zo mekaza ndenge nini? Awe so binake bilibili wana za danger. Yo sa makambo tuna mwasi na wote. Abo sa makambo tuna ka madame. Liboso ya kosala likambo wo. Tango wo lo muna nga adversaire ya pete. Tala, keba migona ya mabe na mesha mabe. Karate obi nga champion de Kinshasa karate. Ye super aigle keba. Karate obi nga champion de Kinshasa. Pona le loto skolo na batumi bale. Baze bele kizengo ya ABC. Voilà, lobana. ABC pe na kobeta ye. ABC na kobeta calme. Ye omoni yoka abandaki banda Asie. Banda ba Asie, ba refule kuna banda ba refule. Bo mutu aye kobeta batala adversaire. Yo wuti kuna na Asie, yo ABC wuti na Asie. Ovandira boyolo tibidi bon. Yaka tango ye sentir ezaliti nga obi sango nanga mikolo 2 secondes na promettre ki yo na beto na 2 secondes 2 secondes wana nozo sa ABC Migol beza komba babaki mbala ko tela no camion na sentir tokotiana po adversaire amuki azate tokotiana abi aolata sentir no awa et puis il y a le yo il faut yo ta sentir pas ta
ni yango wana ne posa na nga pela engai na senti koto posa na nga yango na qui perd gagne nga na kozwa ceinture na nga na tie ye pas ya ye tie alors siko ke yes na prêt parce que nini honorable nani babe ya ni président Jimmy Mbuta Kidira azali président Jimmy Kidira zawana azana prêt pour organiser ko tambongo yo pe kaka luka nde mutu atiro moi 1 ngai tena moi paquet bon toza kuna ko s'inventer te mambo ebele te mais na mukuse kaka naza prêt mais na ko senga na sergent géré ozolanda émission oyo ya Fredi Ngoma le coutumier ngonga yango oyo naza besoin na bunda pendant na bukanaki mais na bungi te na beta tukana ba 2 secondes na beti kombe sili 2 secondes kombe sili obaka soki koko edingwe atie ba poudre na ba nini aye kuna na otalega ka beti ba prière sisa yabu na tomo na bambi kombe sili do yaka so cameraman na bongami après ce combat bili tonga ya bo kombe sili oh abu gagné déjà donc nga ko bongo non ça d'avant avant ndadana ça d'après na t'arrête yango na po mikolo donc fité c'est comme ya mabe yango na ala ka mona na ABC donc mikolo na robete na 2 secondes ABC na robete na 2 secondes pona sambusa ye pona nini na changu mtalo bate pona yebika ya tata na ye elenda mtana sima na ye me yebaka elenda na kozwa yo na kozwa na pete me loko tindi ABC omona donc na kanso mnoka kimena na changu na nini mtalo bate nga na envie de Kinshasa na changu mtalo bate loko yo fongo mnoko et puis de ça on envie ya migolba okona kuna ne kome nanu te poko te kei na moni kome nga mo facile ani ni mana obeta ya adversaire taille na kobeta ye mais sikoyo migolba kome nga facile ko sentir ngo katinga mu loko katinga mu nga na obeta nde migolba fata na loba no pia migolba champion de Kinshasa o bidi saranga faveur wana po mutu dana senti balengelage pardon migolba saranga faveur wana te obetanga on a comme na ringa moninga ngando donc alinga bongo on a flatté migolba pardon accepter défi wana na bunda na yo sergent géré na le labino sergent géré na besoin baga na message monsieur za pona quartier moko 120 kg na Brazza 120 kg oui parce que moni babani kosana kokufa omona bayini no maître banda na bukana na moni bato ba sepena ko bukana na ngai nyoso kizenga liwanza tasema makambo mais liwanza kizenga liwanza ye bango ekina bola ba animal kizengi ya liwanza ye na kebeta eli bosal pango liwanza yemda sala ke ba makambo yose mona lokola da ba 120 kg aba boisa comme kolobaka azobi nga biscuit na robeto 120 kg à l'aise si sana ba nyama mike baza na yo kitoti boza na robeta oyo nani Z ba force papa Z ba force tane mazo mazo salio anga yeso pana Z ba force ça c'est bien alpe alegi na mission zo ba ke asenga combat de finanga Z ba force na lo ba trop te mais o mara na attitude na ngo na méchant na ça go bien yaka na nyoso yaka na tout yaka na nini yaka na ba coup de tête na yo yaka na ba nzete na yo yaka na kati olobaki okangaki maso kati ti lelo ko alia gorge bien te yaka nango au moins soki kobosana te yaka nango jour à combat de finga na yo mais préparer na mabe makasi na be na méchant champion local na be na pressé fa avec entraînement en tout cas atama dembo te trombote ça vite mbote na sergent géré bato na yebiki ba okipera na micho bangwana Maman Tété, Thérèse Ondongo na Brazza, il y a Fredi Ngoma le coutumier, donc mon président il perd ça, président Suzuki Bello, moi président soit tante, ma mère respect na yo, donc tu dois toujours na sengo. Mon promo j'étais vice-président à tante Tchango, mon promo j'étais pas moté na yo de la part des champions de Tchango, la personne non soit moté na bino donc vous comprendre attitude donc monsieur ça vraiment. Merci Kené entraînement par vous ça on ngai. Habité na pesi mbote vraiment mingi pa ya vient Prosper Bakini moi Dallas tongo pe na pesi vraiment mbote ya tout esika ya gouverneur de Dallas nani
Basile Pidibou qui est gouverneur de Dallas yango et Vieri Kitola koto za yango na vraiment na pesi ba mbote to koto zali na bo sente ko boma ko lo mingi bigo tekna mo mbada kwa mama Jonas Mazawal Joyo Ziki Benjamin Mosiboni j'ai dit Mosiboni Belamine Kamba Motema ya ciao.